Mbote na balandi nyonso tu ya Adassa Temo TV, les Adassa Chou oye, les Abakouk oye. Lelo est anniversaire ya Best Mbala, donc Best asali anniversaire lelo ya wana Babakouk nyonso to souhaiter ba joyeux anniversaire. Auti ko travailler dur na kati ya SB, apesi biso le meilleur na ye na kati ya SB. Donc à chaque fois si la bisa la benga kaye, en tout cas toi encourager ndeko na biso ba o boza na TikTok na ebo kende ko encourager na ko souhaiter penza ba joyeux anniversaire baza bana ya ndaku, donc basala musala na bango kitoko à chaque fois ba benga kaye asala ka musala na ye kitoko. Les Abakouk de mon cœur, les Adassa Chou lelo to elibino anniversaire ya nani ya Best. To souhaiter to kendo ebise ba mo gentil et encouragement o pas na eloko akotinda tindelie tozo continuer toujours ko sala musala na biso. Les Abakouk o et les Adassa Chou o. Allô ma poste, bonsoir ezanga yestere obatela bombe kitangu na koya na ko botolo mobala na okolela tindelanga pembo mobala na nga bombe ko sagana nete komone loko iba vandir note batela tangu na ko botolo mobala okolela nde na maya miss pesa pe ba ijambote pesa pe ma Regine mbote na koya kuna na ko botolo mobile pesa pe. Bonjour Mariam. Qu'est-ce que tu dis? Je t'ai salué. Et... Ah Fatou, tu dragues mon mari et tu as l'audace de me saluer comme si de rien n'était. Mariam, t'es gonflée, hein? Mais ce n'est pas de ma faute. Si tu es incapable de satisfaire ton mari. Ah Allah, les sales garces sont expertes dans l'art de satisfaire les hommes d'autrui. Hey, laisse le mien tranquille. Yamea. Mariam, mon éducation ne me permet pas de t'insulter. Car celles qui crient et insultent perdent leur honneur et leur dignité aux yeux des spectateurs. Si je te vois avec Ladji, tu vas perdre plus que ton honneur et ta dignité. Voleuse de mari. Nico, si tout sentiment de honte t'abandonne, tu peux agir comme bon te semble. Les Abakouk oye, les Adassa Chou oye. Nde na lobaka toujours Babakouk ebele o tozali partout dans le monde. Ezana Babakouk msusu o bazala na problème ya compréhension. Au monde lobi loko moko o ezo mema bango na compréhension mais misusu bazana problème ba comprendre makambu bien te. À des fois ça fait mal. Biso to yaka ko sala musala oyo ya sila. To yebi sila te afuta abiso eloko te, mais to yaka toujours na ba promotion. Toujours na ko salaka ba partage, ba sacrifice o biso to salaka pona sila. Je ne crois pas que bino Babakouk bo salaka ngo. Mais tangu bozo yaka na ba page, na ba commentaire, na ba appel. À des fois bozo déborder maloba, bozo loba makambo bokoki ko loba ke, bozala ka un peu reconnaissant. Na bato bazo salela bino misala. Ba souffrance biso tozwaka, ba mafingo biso tozwaka même na bandaku na biso mabala. Soki ezaki bino peut-être bonga bokoka ngote. Tovandi na sila depuis abandi SB. Tozo kende 4 ans na ndambu yango to soutenaka ye, to lobaka pona ye. Alors tango tozo loba soki to moni mabe, elingi la kisate ke nga Adassa soki naza Abakouk. Na moni mabe, na koki ko loba te, Babakouk botika bwebozonga na nzela. Si la yebisa abiso nini, pas des incites. Si la yebisa abiso nini, to finga te. Na kimia na Yesu nde to okende liboso. Yango Babakouk nazo bele la bino. Komba na biso eza sila bisalu. Komba na biso eza SB. Pona nini na lobi ke SB eza la komba na biso. To tika distraction. Yako kende olanda oyo se concentré na sila bisalu beka mpomba se. Ça l'effort si la bisalu atalama. Ça l'effort si la bisalu a beau partager. Siko tango bino bozana ba fitilité. Bozana ba émission oyo même pas ba lobela sila. Bozo kende na ba TikTok ko kendaka ko sala makambo etali bino te. Bana ba sala bobolobi, bazongisa bobolobi. Siko film na biso. Be épisode yango, kaka épisode moko et sali 100K. Premier épisode quand mute sali 100K. Est-ce que na film o ya kitoko boy? Épisode quand moko nde mutu fo sala 100K.
les abakuki bozala na basusi bozala na susi na motema ya SB nde biso tozalaka na susi ya SB tozo continuer toujours na bapartage biso badasa o toza bato bino fo boya bo encourager mama adasa ba mo encouragement posi la futa biso te o tozwaka eza pe mais tozo continuer kosala musala na biso nazo belela bino babakuke bo consommer si la bisalu babakuke bo longwa na distraction s'il vous plaît. Tout partager film na biso. Tout ça combien d'Abakouk na monde. Mais film na biso ba épisode nyonso kokisi 100K. Chaque épisode moko kokisi 100K. Ba Abakouk bazo sauter ba publicité. Pona nini toza na kati ya ba fitilité. Alors tant na koya na koloba boye bo bandi ko finganga, bo bandi ko manquer nga ba respect, bozo bosa na ke biso. Toza bato to souffrir pour na musala na biso. A des fois bokanisa ko sa la chaîne poka ko zolobela sila poka ko tie komba sila okozwa ba abonné okozala facile oko gagner mbongo. En tout cas na otia na bino na défaut bo sala bo mona passe. O eza ya musala o. Ndebo bando pesa misala baninga valeur. Alors les abakouk Kwa Monique na betia ke libaku en tout cas limbisanga il fallait kaka na loba pona komema bino na compréhension que combat na biso eza SB combat na biso eza ba film itala mato partager to sala musala na biso ko partager ba épisode na biso nyonso ko kisa 100K na linga bino mingi ki na linga bino mingi to continuer ko partager souci nanga makasi eza ke ba épisode nyonso et ça la 100K pona esepelisa motema mamsi ba vie kota mbongo ekota pona koyeba kofuta ba oyo pe bazo travailler na kati ya sila bisalu officiel na bengi badasa nyonso bosotaka ba publicité bosotaka ba publicité na biso te ba bakuki bosotaka ba publicité te ngala linga abatu oyo azana remarque ya osala adasa lokwa baya magi bodo ba papa Marlon na kati Hollande oza na remarque moko o Monique na sali o sepe na ngote oza na posa osala nga lukanga na privé mais soko ye na ba commentaire o finginga en tout cas nga pe na mabele petete na kozongi sela mais soko lukinga na privé adasa tala bo na ko comprendre to bongisa musala parce que mutaza parfait na kati ya musala o yazate to bongisa musala alors bo luka na privé mais ko yate ko déborder na kati ya commentaire soko ye o fini nga na commentaire na kotika pete alors bo pesa nga pelo minimum ya respect bo pesa nga parce que musala o to sala ka to futa maate eza musala moko ya passe moko kokisi 1K moko kokisi 2K ya pamba o boyebi sacrifice ozana na chaîne te boyebi sacrifice te ya otiaka mbongo awa mais moko o gagner pe le côté alors s'il vous plaît to sala ba partage na biso to consommer SB film déjà ici mais tournage déjà ezali kala mingi te toye la bino ba image ya tournage bokotala bokomona ndenge tournage ezoleka toyebisi bino bo sauter ba pibité bo continuer ko s'abonner massivement.